La voix de la diaspora congolaise, Radio Relativity. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Angola, mon frère, quand on a commis un message, mon frère, c'est vraiment déplorable. Makamozo, le cas en Soyo, elle a passé. Moi, j'ai eu des informations, M. Kanambe Mouyibi, dans l'appartement de Luanda. Oui. Il y a ce cas, il y a Luanda. Donc, lui, quand il voyage, il va te Congo, il va rater. Mais il va te Luanda, il va il y a ce cas, en Angola, mon frère, après son départ, il y a des tragédies. Mais monsieur Baouti, Awa Kukonga, Bakateki Kaka avant-hier pour Nanini, que Mutumoko Akufaki avant-hier, Muni, Babangi Bati Kokanga. Bane Kokanga sauvagement. Je te dis, la police, il y a intervention rapide. Non, dis que la policier normal, mais la policier, il y a intervention rapide. Vous savez, de tels gens, il y a un temps nini. Bon, pour la réfugier, refouler, il faut que c'est l'armée en Indiana. Je te dis, il y a migration, bazolanda batu tina baki koso, mutazo sokola, moi, sinali putana tolo, adivina kikosa bokota nanda kote directement na buatu bache ba refle bango na mwanda ya migration mutu akufa kinenge nini kombo na ena ni azana mbula nini en fait papa ezali pasi omone tibino una bozana poto c'est facile ya koyeba mutu wana kombo ne Nandi Boye, identité mais parce que besoin d'ici quand le tout est vérifié. Mais en Afrique, nakati ya jeep wana, izaki ya policier, batu ya migration, na batu ya defa nakati. Ozola nangai. Izaki na batu ya defa nakati. Sikoyo, les policiers na nakati abaneko beta jeune wana jeep ezo kotambula na prince. Ceux qui parlent, il y a quelques ceux qui nous les ont qui dit pour la sortie à battre à l'entrée wana ou dans la monde la wana. Si vous la jeune a dit juste que peut mener à porte à ciment, ceux qui parlent, il y a ceux qui nous jeune à quoi la mogo moteur détaillé la presse sur place. Alors voici qui tellement à lire que mutu na yeli ni sevonyo se panzani karana la prince. Le rôle bazaki bango na bango, ba policier, ba soda, ba yeba lokotika ke dendango, ba kiona direct tenenge balimu, te ebite hôpital ni balimaki. Mais selon ba soupçon, il y a ba quartier bazo ba Saint-Jean, il y a 19 ans. Bon, il y a du sangai. Le dépris, ezalaki entouré na ba policier tout consort. Il y a civil, okoya kono le identification mais dans liwat. C'est tout que ezali kamba ba congolais. Je te dis Mawa. Est-ce que baza ko refoulé moi si à zeni à 7 mois 8 mois. Bazo ko benda ya zo kota na boîte 4 fois dans la mukanate. Combien de fois va congolais ba keina na comité ya bango ya bangolais ba singa document où ils allaient uniquement pour ba congolais. Je te dis que na kati ya mboko d'étranger ba ebele ba américain ba français ebele ba philippin le seul peuple oyo azali tourmenté ezaka ba congolais ya RDC ba congolais ya Brazzaville ba fanda bien il y a des gabonais des sénégalais qui circulent librement il n'y a que des congolais de la RDC qui sont tourmentés. Alors pourquoi dans les informations ils disent qu'entre les deux pays il y a une très bonne diplomatie ne sais quoi là mais la pratique c'est vraiment pitoyable. Dernièrement, na mwanda, soko le dit, au fala banquette, au monde que j'ai vrai. Nani, y'a rien kumba, cano rapide, na pirogue, wana. Conducteur, wana, pirogue, sala qui grève, lobby, qui sala, sous transport, y'a seul. Pourquoi? L'État Angola a pété si,
bakongolo baya kosomba carburant na mbongo na bango ekati de carburant ya Angola ekoki kokatisa lisusu RDC baboyi bapekisi bakonducteur ya mbonda mpe ya bomba basali grève baboyi transport ekota kote c'est-à-dire mbongo ekoti na migration na bango te ya mai. Alors soki mpe tobi tolainda bacarburant ngo na banini en réalité eza te Angola te bino ebi donc eza pasi mon frère eza pasi. Mais bon, si on découvre nyonso oyo bazo refouler ndenge uti koloba wana eloko nini oyo bango bakoki kosala po bameka ko bloquer un peu système oyo bazo subir siko. C'est-à-dire quoi? Bango baza na eloko ya kosala te parce que en soi le Congo est dans la position à faiblesse selon d'autres pays. Le Congo est dans la position de faiblesse. D'abord, Moutoaza à la tête du Congo, il y a commandé et puis il manipulé. Alors, il y a celui déjà peut-être qu'il y a famille, il manipulé. Même les bannes, il y a bon, si on ndako oyo lobi ya ye soi-disant Kabila azana ngona kati ya Angola. Est-ce que ba Congolais ba yebi existence ya ndako wana ba Congolais du moins au bazala en Angola? Ba yebi très bien ceux qui au s'enquêter na Luanda, ils vont te dire na soyo awa tanga ya galala na palacio. Je te dis, moi, soko tuni na soyo, otuni palacio ya soyo bakoye bisayo awa na province ya Zaire. Et moi, là, la palacio, moi, là, la Kwanda Limita, Kabila ne dort jamais en RDC. Qui t'a dit ça? Kabila ne dort jamais à Kinshasa. Jamais. Parce qu'il y a moi, la conscience à Bango. Ndeto ningo solo bawada ke Kabila ye alala na ina Angola. Je te dis, le monsieur ne dort pas en Kinshasa. Je te dis ce qui est vrai. Bon, si en dehors, il y a la relation officielle. Il y a en Congo, na Angola. Nenge bino boza kuna bomeka ko enquête relation nini oyo ye Kabila ko za na mona Eduardo Santos. Papa. Parce que ces autres nangai na ko moi pas c'était na komi banga pourquoi? Parce que il dit que les petits comme il est là, qui l'ont aidé à combattre Sikazali. Vous avez la réponse. Oui. Vous dit Bananyo Baïdaï, après quand le père était parti, Bananyo Baïdaï a combattu à niveau Sikaza. Vous dit. Alors comment vous avez une parce que Nazala qui n'a correspondant à RTNC, Nanyo le monsieur Dieudonné Ngumba. Vous comprendre? Oui, donc il était déjà comment en Angola? Yoka, Azala qui correspondant à Ngana Soyo. Moi, j'avais des informations na bande copine de l'année. Et brusquement, un jour, na longue sur na Luanda, na antenne parabolique, na Zolanda RTNC, na tala, les messages comme ne kanande. On dit, na oga pasi moko, na bayaye, banda wana na changea numéro, na changea marambutu. Donc voilà. La série, il la série ya d'élection, il y a RDC. Oui. La série, ceux qui Angola, juste qui territoire, mon côté RDC, j'avais des amis au Baoutaka côté, vous n'avez pas loin, bailanga ba photo, na zoa ba photo, na tindela die donné à Ngumba, par net, na tindela na ego zoa ba série, ya l'élection Congo, ndenge bapolisi bane koloba ba réaction ani na enregistré yango na téléphone na tindela die donné ya Ngumba. Mais naye kotala na télévision na tala RTNC azokumisa kananda azoloba makambo oyebi na mimona zoba kizengi banda wana na sanja numéro ya téléphone na sanja tout. En tout cas, merci Ndekonanga, ça me réconforte. Naïvi qui ose ça la confiance dans la radio EDTV et naranisi ba kolela na yo message au pesi bandeko nyonso balanda EDTV partout dans le monde ba kolanda yango ba koyoka pe ba ko comprendre oyo bandeko baza na kati ya Angola baza ko vivre na moment oyo. En tout cas, merci mingi na courage. Na yebisio, c'est une vérité. Et Balobi Bako continue toujours pour refouler. Soki Tende,
sala kaka mwa rubrique moko na émission na yo to sala kaka mwa rubrique moko ndenge osala neti bamission na Facebook mais kaka koflashe neti kaka mwa information koloba te eloko boye ezoleka mais kaka kotuna motuna tozotuna bandeko baza na solo na ngola boinforme biso makambo ezoleka na refoulement tuna kaka bongo kosala neti te eke yo kilobaka boinforme biso même ata na Facebook même ata na nini omona baréponse oyo kozwa. Merci beaucoup eza musala biso tokosala elongo na yo bon message ya suka nini okopesa na bandeko baolanda radio EDTV na biso eloko naningi naloba eloko naningi naloba eza kaka pasi soki moto azali na tete ya ndako aba moto ayebi susi ya bato ya ndako te baosouffrir kaka nambala vrai tintin epuis c'est un aventurier oyo ayebi ngai limbisana meka okoti eloko na ngai nakotisa te nazwa quelques preuves oyo bakangaka soki batone ya baor okanga mena ndeko na mwasi balingaka kena so nazi bakechange caché bakanga yango na Dubai. J'avais des photos natindela die donné ya ngomba natindela yango na telefone natindela yango na net croyant ya kokaka kosala mo quelque chose c'est un aventurier lui aussi. Donc bana mai bolemba te eza kaka boye même États-Unis mpo bazwa baindépendance banini ezalaka kaka boye donc eza pasi mais moto nyonso oyo abundaka mpo na justice alongaka Jésus abundaka mpo na justice tala depuis liwa na ye lelo bakretien baakombe na mokili donc eza kaka pasi donc bolemba te bisika nyonso baza bisika nyonso tu bozali plutôt ntango moni eloko oyoyo esengeli te esengeli koloba mapapa il faut koloba bakoboma yo bakoboma monani esprit na yo te nzambe azali akosepisa yo tozala toujours na courage mpe tosimbana tokanga nde monoko te tokanga mpe misu te. Merci beaucoup mon frère d'Angola donc merci na message na yo merci na courage na yo merci na musala ozosala mpo na bakongolais bayeba kofungola miso bakongolais de partout bayeba kocomprendre mpo na nini te ndenge nini bazolingela bakongolais te bisika nyonso bango bazwami na kati ya mboka mpe mpo na nini biso tozozala toujours bamartyr na bisika biso esengeli na biso bakongolais to bakofungola miso pamba te balobi banzinzi balandaka kaka esika oyo solo moko ezoleka to kurmi alandaka kaka esika sukali ezali to mituna toyeba Congo sukali Congo ezali sukali yango bafumi bazoya vers Congo mais toyeba ko se protéger yo protéger nganga na protéger yo bon Congo ekende liboso. Donc voilà, merci encore une fois ndeko na ngai balandi nyonso ya radio EDTV tikoyoka wana moko ya correspondant ya EDTV na kati ya mboka Angola. En tout cas, merci mingi na message na. Merci. La voix de la diaspora congolaise, radio EDTV.